Karine Mokonzi, la baronne. Nga papa robot, fona loba. Fona loba, pues ali kambo moko vraiment, il y a très important. Très important pour Nangaïté. Très important pour Naba Chinois. Très important pour Naba téléspectateur. Mais ali, très important pour na yo. Yangwanda fona loba, na loba. Na koki kokangango na mutema te. Bote ba papa, ba mama, banteko. Bote baranto na barandonette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bon, Karine Mokonzi, en tout cas, na ba image elakisaka yango moko. Yo ndenge ozawana, osantiraka bien na mibali oyo boza mbula moko, to olekie na mbula moko to mibale. En bref, osepelaka na mibali oyo penza osantiraka à l'aise po soki na lobi osepelaka wana na lobi mabe. Po yo ndenge ozawana osepelaka na mibali yaba modeli nyonso yaba âge nyonso selon etaleli na yo selon ndengo komona. Mais mibali mubali oyo yo santiraka vraiment kozala l'aise kozala na ye kotambula na ye kolala na ye kolia na ye fo azala na âge na yo to azali na âge ya mokeke yo yoleki ye na kelike mbula ou bien mvula. Osepelaka pe na mibali oyo baleki yo na mvula muke me aza komonana neti muke to azali ayebana. Surtout fo azala ayebana azana kombo azana valeur. Par exemple, azali sorte yaba Fabregas yaba héritier Watanabe. Osepelaka na batu ya bongo. Tochepe empereur Fari Ipupa. Même azamu kolono ya mvula ebele. Mais soki yona bobalani oko sentir à l'aise. Osepelaka déjà na ye. Alors likambu ngana yeko loba we ezali boy. Karine Mokonzi na likambu etali bolingo. Mama kolinga oyo kelaka biso te. Oyo ezali toli oyo eza susu. Keke toyeko solola. Eza penza toli liteya. En plus ni ya pete ni ya kanda. Eza kaka liteya ya bolingo. Karine Mokonzi. Yo lokolo santiraka l'aise na mibali. Oyo oleki bango na mvula. En tout cas linga. Yokanga penza malamu. Linga un jour soki okobala salela penza oyo yo lingaka. Kokanisa teke yo moko kaka ozana gu na mokili oyo ya kolinga mibali oyo bazana âge ya mokeke yo. No, batu baze bele bazana ide neti ya yo. Me misusu basalelaka ngo te pona soni ya mokili ekoloba nini. Mususu basalelaka ngo te alobi ngana mobali ya moke me oyo ngambo nini nakomema. Donc ba raison ezalaka sentimentalité ya mitema na bango te mais ezalaka ba raison oyo etali makambo mususu. Yango na Karine Mokonzi kokweya na mutambo wana te. Kokweya na mutambo wana te. Yo moko kanisa malamu. Landa kaka ndenge Dondi alobaka. Dondi alobaka tango azobima na yo asepelaki na yo. Même oza Karine Mokonzi amoni o Karine Mokonzi mais amonaki oza mwasi pona ye. Yo o vivre na ye omonaki pe makambo zako lobano en privé. Yo o vivre na ye omonaki pe akomaki na volonté aluka ndaku bovanda na ye. Parce que oza kaka Karine Mokonzi te. Parce que Dondi amonaki yo oza penza mwasi okoki na ye. Karine Mokonzi
ndenge eza boye eza na mibali ebele pe bomonaka baza na posa baza na mibasi baza un peu âgé ke bango bazala na basi un peu âgé ke bango mais sikoyo babangaka pe kaka bakoloba oh mais yo ozozwa nzele ya mukolo boye koma surtout soki nzele yango apesaki mbongo te eloko te ye sikoyo mobali azopesa mwasi mbongo mais wana ondire baboma ye bakoloba mwasi okezwa aleki yo na mukolo okipake susu akosako amonelaka yo makambo ebele yango wana Karine Mokonzi modèle yo lingaka modèle oza na sentiment oyo eza na motema no yeba ezali na yo moko te mama ezali na yo moko te mibali kutu oyo zwaka bomonanaka boza âge moko to baleki yo na mukolo mais misusu baza na posa kutu ya mibali ntango azobima ozokanisa leki na bango asuka ere moko mpo okanisi mwana na ye mais azali kosalela kaka motema oyo ya ye esalamaka na barase nyonso na bato nyonso Karine yeba oza yo moko te na miniti oyo mpe ndenge oza wana eza na mobali mosusu ya jeune to ebele ya mibali ya bajeune ke yo basi bakufelaki yo bazomona oyo aza mwasi nga natya na ndako aza mwasi nasala ne avenir me ntango azoyoka ke yo obimanga na bana mike me fotika bango oluka sikoyo mobali moko ya papa mobali moko ya mukolo mobali moko ya responsable ye sikoyo azomimona neti deja batie na ranger ya ba irresponsable batie na ranger ya ba incapable akoki korendre yo heureuse batie incapable akoki kopesa yo bolingo Karine Mokonzi oza na nzela ya mabe te oza na nzela ya mabe te na likambo etali bolingo mama oyo eza conseil gratuit non gratuit te fo futa bon na déficit ona soko mpo kokofuta te esa eloko te YouTube akofutela yo lokolo oza mama YouTube alors Karine Mokonzi oyo eza penza réalité salela motema na yo bolingo na yo yeba kolinga mutu kozalaka na mutu kolala ne na mbetu en tout cas ndeko folinga ye folinga ye folinga ye folinga ye yango wana linga ozala na mutu na mbetu olala na ye olamuka na ye olingi ye oza na bolingo na ye tuna ba oyo bakene lingaka mpo na mukanda soki bamonaka ndenge nini kosupporte mutu wana ti mokolo kozwa mukanda bon nayebi eloko basantiraka te mais bien na ndimi te donc mutu atoke elinge mpo na mukanda liboso fo linga ye mpo soki olingi ye te ndeko okosouffrir yango Karine Mokonzi yo esemonana mokili mpe lobaka yo moko mpo oyebi yango mibali oyo baza bagu na yo fo bazala age na yo to oleki bango na age en tout cas yango moto eloka liboso yango ngai pa na nga en tout cas Karine Mokonzi soki olingi un jour obala salela kaka motema na yo et puis na minute oyo ndenge oza boye soko moni olingi ozala ta na copain bo vivre copain copine omoni susu mobali mosusu oleki na kelke mvula osepeli na ye en tout cas Karine Mokonzi zala na ye kaka même oleki na 5 ans ata 7 ans soki mobali wana alingi yo yo po lingi ye en tout cas bozala na bino copain copine soki pe ke na fiancé ndenge moko eke na mariage ndenge moko mais Karine Mokonzi eloko etali bolingo vivre yango selo motema na yo tango obotamaki yo moko okutani na biso okutani na yo baboti okutani na yo bafamille biologique mais mokolo kotika mokili oyo okotika ngo kaka yo moko ata tokutani kuna tokozala susu bandeko te yo moko tangaka liloba
Mama Charlotte akozala susu mama na yo te. Bana membre bakozala susu bana membre na yo te. Ba mama autorité bakozala susu ya yo te. Ba mama ya caisse blanche bakozala susu ya yo te. Rose Bombo 100% Karine Mokonzi bakozala susu ya yo te. Okozala yo moko Karine Mokonzi ndenge outa ndenge pe okozongela. Yango na mukili oyo Karine Mokonzi salela oyo eza motema na yo. Surtout na likambo eza bolingo. Na likambo ezali love. Na likambo ezali bilengi ya nzoto kusangisa na mutu. Karine Mokonzi baponela yo te mama. Baponela yo te pona yo moko. Ata to seki ye. Ata to fingi ye. Ata to komisie mpuku. Yo. Sokozo mone kaka ya yo Karine Mokonzi. Vivre bilengi na yo. Biso ba o tokomona ngo mabe. Tokolia minu. Minu kosila. Tokolata protège. Mais yo kuna oko vivre kembo. Yango wana Karine Mokonzi salela oya yo mutema. Na likambo etali bolingo. Soki nazo répéter makambo etali bolingo. Po batu pe bazo zelelo kaka na yango. Na privé ozo solola kaka yango. Soko lali ozo kanisa pe kaka yango. Surtout tango posa ko kwanza ezo bakisa o makasi mukusa nani ako kwanza yo nani ako kata yo. Os luka osalela maloba bango bazoloba. Papa moko mukolo papa robo ayako kwanza yo kela ndenge nini wana oko yoka. Yango wana Karine Mokonzi po yoka nkelete. Linga osalela motema na yo. Salela oya yo motema, salela oya yo mutu. Bilengi eza ya yo moko. Nzoto eza ya yo moko. Ngai papa robo na sukisi awa. Tikala malamu pe boule bien. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de ça qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ama danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de ça qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ama danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.